nalobi boye mabele akoko na bakoko na biso bato batikila biso mabele muntu atikango oyo akenda koko zwango na table ronde ezali kasongolunda panzu ye muntu akenda koko zwango kalonzi azwaka sanduku wa mbongo azwaka sanduku wa mbongo ayaka na ngwa wate asiminzela ke kosala mboka na bango mutu na la constitution oyo lobi ke biso nyoza na se ya constitution à part constitution biso nyoza do tikeli doza na se ya Félix Tshisekedi mais lorsqu'il lui dit j'ai été bloqué bongo nga océan na kolobani après yoko bimananzelo lobi Fachi béton béton a été yemoko béton lobi je ne suis pas béton j'ai été humilié c'est-à-dire béton wana ba fabriquer qui ngona zelo moko mabe j'ai été humilié j'ai été bloqué cela veut dire quoi mabanga bachate bacha zelu na zelu mais yo zo mona ye mutu parce que là tu veux ça le Félix Tshisekedi le français parler banda banoma eti lelo le côté échanger na mboka o sikoti na nini yango na biboye peuple congolais bisika ozali tozela 2023 pour l'élection mais peuple congolais est à côté mais mboka na biso yango pour ça tozeli 2023 to komi à 2023 toke na élection Félix Alukaka yabima ou bien te ota mutu na yango na biso peuple konto telema pour être to bundela mboka na biso mboka o eza ya biso UDPS mais c'est chaud mais c'est Félix Tshisekedi n'a pas de qualité comme Martin Fayulu mais c'est Félix Tshisekedi ton président n'a pas un diplôme o eza ya kitoko kolega ya Fayulu ezate soki le ngina pesa yo exemple côté na Google obeti Félix Tshisekedi identité au moins Félix Tshisekedi identité na yi lobi na côté ba lobi Félix Tshisekedi a fait des études primaires secondaires ou diplôme nini eyebanité école eyebanité province eyebanité ça c'est une identité est-ce que Tshisekedi nanu administration nini asala expérience nini azana yango pour président pour ata wana bazana bapoto il faut zana fond ye azana fote na Rwanda azui mbongo ya Congo nyonso ezokende na ba pays mususu est-ce que azaki na fo pose tango zokota président il faut bayeba ke na bangi na zao na autant neti Kabila na autant kotaki na Congo azaki na combien pour comme président de quoi il de pes bazali ba mbwa o babela rage omoni bande kwa il de pes bazaba mbwa o babela rage mbwa beli rage soka koti na nzela zo soit partout mais c'est bande kwa na sengeli ba finga Fayulu na muzitu ba ko sepela te si biso to lobaka ba investisseur ba ko yate Félix Tshisekedi ba investisseur ba ko yate pourquoi ba ko yate parce que ba yebi yo tu es un voleur tala kolingate otondi samakila ikola mutu yozo mona lelo ezaya yo be lobby ko zala ya yote nona 9 jours ezaya yo mais jour moko ezaya nzambe soko zo tambula na mabe oyo zo sala po yo lingite nzamba yo leki nzambe na bokasi te nzamba yebi kotanga na suki ya mtu oyo yote ozana ngona kata mtu ekolo ya maluba bazanga manière na mutu bazana manière na mutu te bakizengi potango kosala likambo ifo kosenga mayele na nzambe message pour na mbuka na ngai liboso nazolo baboye mbuko yo tozali na ba Rwandais na ba Bugandais na ba Burundais mbuka déjà eza ya kobeba bino ba Congolais il faut bozala mayele ba jeune garçon ngana botami na 53 Tshisekedi président Tshisekedi ezali na bambemba wana bayaki pona kwamburie peuple congolais et puis pouvoir oyo na Congo central banda maboma ti kikwiti eza Congo central batu wana bazoko ya Fayulu Fazala mayele pona kwamburie ba peuple congolais bazala donc esclave ya ba Rwandais na ba Burundi ya mibale na zolo baboy bana wana oyo bazoko mema o kuluna te ezali nde pasi il faut bayeba ko construire ba compagnie bazana mbongo ebele o bazoko yibawa
ezokende na ba pays nini ya mibale nazotuna boye awa tozalaki na quand na soki bazwi yo minere okei na madimba kuna baforme yo mécanique donc basali ke mutu oyo akuma mutu me banda oyo nakanga bolonzo o Kabila sali soki ferme wana masango ekendaka Rwanda to na Zambie to wapi nga nazomimona ke eza mpo na ngai te. Ngai nazoloba boye nabotami na 53 nabotami na Albert Premier nali mwana Congo belge faute nyonso ezali ya ba belge. Comment c'est possible bakozwa permission bapesa ba américain na ba français? Est-ce que bango batu bakolinizaki biso? Eloko nde ezokwea pona intérêt personnel na bango kuna me bazoyeba te ke milimo ya Nzambe asali omoni ba punition ndenge ezoya na monde tukumi na suka awa tozoke na suka po makambo ezosalama na Congo eza yango te. Et puis nakoyebisa yo Kisekedi biso totangi awa Kisekedi n'a pas d'une diplôme d'état. Diplôme Kisekedi n'a pas étudié. Kisekedi fils n'a pas étudié. Nakasi oyoka kitango bango moko batu soki ya Kabila bazolo ba Kisekedi atangi na yete azazoba. Mais jusqu'à présent azazoba. Omoni ke bangombo eyaki Kabila kotseki na ba militaire rwandais awa. Est-ce que boyebi yango bangombe wana baza wapi? Mais tozolo ba Kabila na Kisekedi oyo asali ba peuple congolais Nzambe azali na likolo tina se tolobi boy mbongo wana oleba mindele bayiba ngo mbongo wana Kabila abimisa mbongo wana ba construire bonatra ezali awa bana bazokende kuna kosala nini mwana soki aza mabe fandisa ye sala ba compagnie. Est-ce que Kisekedi nanu administration nini asala expérience nini azana yango pour président pour atawana bazana bapoto il faut zana fond ye azana fote na Rwanda azui mbongo ya Congo nyonso ezokende na ba pays mususu. Est-ce que azaki na fond pour tango zokota président il faut bayeba ke na bangi na za na autant net Kabila na autant akotaki na Congo azaki na combien pour comme président mbongo ekendeki soki baba oyo baya kobundela biso awa oyo ya nani oyo ya papa nani Kabila le père wa keno zizambwe mbongo wana ezali wapi? Bozo mona teke bazo tozana besclave tala soki tokene be élection Kabila soki ayebi mutu a Congo central pa il faut akima akozala wate akokima mais mbongo wana il faut eza construire ba peuple congolais awa tala nanu région net bandundu ni mwinda kikwiti oyo bimisaka batu mayele banda mulele. Est-ce que Kisekedi ayebi histoire a pays oyo ay atala mukando ba belge soka aza mutu mayele oyo bakomaki ndenge nini batu bakozwa pouvoir na bangi ezalaki na gouverneur Ndele mutu a Congo central. Est-ce que azaki kolia mbongo toka sabu baza kolia mbongo oyo mbongo azwaki ke ngai na ye bapesinga mbongo nazozongisa na banki ezali wapi? Mbongo wana yaki na kimuyibi na ye na kozanga kotanga ebi administration te na bamindele ba démissionnaka soko zokuka te tu démissionne ozala libre mais yebaka azoko mema bana makila kuna ezokende yeba kokanga ye tôt ou tard bakutika ye libre mais place ya kokende ezala Belgique ezala France bino boyambaka ye ka kuna très bien mais botala ba pep bande kuna bino bazalawa ndenge bazo souffrir. Ngai na kukisi na botami na 1953 nali na posa susu ya mukilité tuzaki kolia na modèle oyo te hein pays eza ya kobeba ba Rwandais na ba Burundais bazali awa na ba cave wapi bazobita ke place nyonso bazali tozoko yeba bango mais yeba Kabila ndenge to bombaki ba Rwandais yo kokamwa puissance bakoko na biso yo ebite to ebi pe place yo botamaki. Papa ngai nako mona ke makambo esimbi soki kimia ekoti totalement ezalaka pe tour mosusu wa tango banome ye président dollar ekitaka mais après quelques jours dollar ematati lelo eloko
biso tozo bete ambela eza que peuple congolais azala na kimia, peuple congolais a se retrouver. Lelo yo distraction ekozalaka état de siège, état de siège, état de siège. Makambo ya gratuité elali nan. Makambo ya basson de mouton elali nan. Donc chaque fois rubrique moko ka il faut ebimelaka biso. Eza malamu soki kimi ekoti na état de siège ya sali, mais ezala te que asala état de siège wana pour lobby memela biso guerre générale na mboka mobimba. Yango tozolo ba maintes fois wa biso peuple congolais on dirait batia biso soki nini biso moko tozo souffrir mais tozo mona souffrance wana te tango ngana koloba boy eza malamu kutu souffrance ekendaka boye tango ekokota tina suka nde yango ekosunga biso totomboka malamu to souffrir nanu ezalaka malamu soki pasi eye penza makasi wana epesaka pe kanda makasi 2023 papa totala nano bakoko oyo ya biso réellement ndenge tobimaka soki tobimaka pona baintérêt na biso bien pona intérêt ya mboka mokolo yango bakokota pe mais toyebi nano te po awa pe tokolobaka ke 2023 awa tokosala boye ka bino bapanzisango bomona même ba marche to organisaka awa makambo tolobaka ba policier bazozwila biso pe ba disposition bien avant 2023 soki tokokoma na élection soki tokokoma te wana totali nano na sima. Journaliste ngana zolo beta ke mwana mboka en tout cas mboka na biso vraiment pas ces amakasi banda Kabila a nommé na biso Tilombo Tilelo tozomona vraiment eloko moko te échanger na ba est kuna batu bazo kufa donc solution moko te ezozwa mais ya lobaki te na bo continuer a kozwa ye na famille na ye boke na est du pays mais Tilelo tozomona eloko moko te na est du pays aye susu na état de 16 oyo azuli biso ba soda ebele ba biso na mboka Congo ke biso moko tozana armée ya makasi armée na biso tozana armée na biso ya makasi armée na biso soki ye Félix aza pena président soka lombi ba soda na biso bien baza na droit ya kosisa me bitumba na est mais azokoka kofuta armée na biso te ake kozwa armée mususu ye na wana mboka siko akodepase kombe eneta biso mo peuple Congo tokufa nzala banda banoma eti lelo eloko te échanger na mboka o siko tina nini yango na biboye peuple congolais bisika ozali tozela 2023 pour l'élection te mais peuple congolais est à côté mais mboka na biso yango pour ce tozeli 2023 tokomi à 2023 toke na élection Félix olukaka yabima ou bien te ota mutu na yango na biso peuple konto telema pour être to bundela mboka na biso mboka o eza ya biso eza ya Kabila te ya Tilombo te ya mutu songo pakate mais eza ya biso peuple congolais biso ne batu tozomona passe na mboka o biso ne tozo souffrir yango peuple congolais telema to bundela mboka pour être lobby mboka na biso ezala bien. En tout cas, merci mingi na présent Eli Marti Failou, papa Nzambe apambolo toza toujours na simana yo. Biso tozo soutenir yo tina suka toko tika bitumba ote. Toko kende tina li fobo Tilombo e sengeli ati kamboka oyena bande kone ba kende biso to tikala na mboka na biso. Merci vraiment na suki wana. Bonjour les journalistes. Oui, comme on a des conseillants, les grands résistants, bah ils pèsent mon lit mon abisso pour nous monter l'école on abisso Congo en tant que nous vrai Congolais pour nous préciser qui vrai na qui faux bazali mais nous vrai Congolais. Vraiment merci mingi le col a besoin considérer bisso koya kozaka maloba pas ina bisso
pour botal ça dans le monde entier que biso ba congolais to lali pongité tozo bondela mboka na biso. Merci na maman Océan du Congo. En tout cas matondo mingi. Comme on a ezali papa Océan résistant ya Changu pe ya parlement debout ya Pascal. Si moi na Congo to lobaki makambo ya UDPS bande kwa UDPS bazali bambwa o babela rage. Omoni bande kwa UDPS bazali bambwa o babela rage. Mbwa beli rage soki akoti na nzela zo soit partout. Mais c'est bande kwa na sengeli ba finga Fayulu na muzito ba ko sepela te. Si biso to lobaka ba investisseur ba ko yate. Félix Tshisekedi ba investisseur ba ko yate. Pourquoi ba ko yate? Parce que ba yebi yo tu es un voleur. Ba yebi que pouvoir aux ana ngona maboko ezaka pouvoir na yote. Et qu'on percuter dans 2 ou 3 jours, biloko na bango eko perdre, ba ko perdre biloko na bango, ba ko perdre la société na bango, ba ko perdre l'entreprise na bango, tina ba investisseur ba lobaki que le pouvoir de monsieur Félix Tshisekedi ezali pouvoir moko éphémère, ezali pouvoir moko eza fondé na corruption, eza pouvoir moko ezali ki fondé na COP. Nde pour raison pour laquelle lelo Yozo finga Fayulu zo finga muzitu zo misala te Félix Tshisekedi apesa misala te bino wana boza na présidence na entrée ya présidence bozo ke luka misala Félix Tshisekedi apesa misala bino wana boke liboso ya bureau ya Félix Tshisekedi bozo réclamer misala. C'est tout à fait normal bango ba finga président élu Martin Fayulu na Adolphe Muzitu. Pourquoi bazo finga bazana ba argument te bazana eloko ba koyebisa peuple congolais te mutu azangi argument mutu azangi explication na peuple congolais. Il n'a qu'à injurier les gens et bato ba ko seka ba sepela ezaka bango na bango ba taliban. Mais ngana on répondre ndeko shole wana na kaza shole ya sangwa la takanza komba. Mais le col eza shole oyo ya bandeko ya UDPS. Mais c'est shole. Mais c'est Félix Tshisekedi n'a pas de qualité comme Martin Fayulu. Mais c'est Félix Tshisekedi, ton président, n'a pas un diplôme au Eza Kitoko, collègue ya Fayulu. Ezate. Ce qui est n'a pas ça yo exemple côté na Google. Au beti Félix Tshisekedi identité. Au moins Félix Tshisekedi identité naïe. Lobby na côté ba lobby Félix Tshisekedi a fait des études primaires, secondaires. Ouap. Diplôme nini et yebanité. École et yebanité. Province et yebanité. Ça c'est une identité. Mais c'est Félix Tshisekedi au bino bozo fingi bozo mona azali parce que boyibi le pouvoir ya peuple congolais bo pesi Félix Tshisekedi où en sommes nous mutu atanga mutu lokola Trump tango kaka balingi aza candidat à présenter bilan na ye na mbongo azalaki nango Félix Tshisekedi na UDPS 37 ans bo présenter biso combien na budget ya UDPS au bokoti na gouvernement 0 francs 0 euros 0 $. Ton père, son père était grand voleur, grand coopérant. Lui aussi, la même chose. Et la même procédure. Boza le loroté, yami balé. So y a zo finga Fayulu, a fingi Muzitu. Et là, balobaka, j'aime celui qui me critique car il fait ma publicité. Oh, et bien besoin ça les a publicité à Fayulu. Fayulu n'y va comme il est là. Félix a recommandé, pas autant recommandé. N'a pas ce exemple ya ndeko ngo shole. Na ki na ba preuve par baba. Mama Océan benga ngata bato mutango shole. Soki short. Aza pe short. Bengela nga bango na micro. Bengela bango na plateau ndeko benga inga lobby. Tozala nga na ye. Na morceau UDPS oyo. UDPS te. Baza ba UDPS te. Omoni bata UDPS te. Na sokuna UDPS te. Mukolo ya investisseur. Omona ka peste te. Omona maladie te. Ce sont des gens qui souffrent, il y a mémoire. So il y a un plateau, il y a télévision, à Kofinga. Moutanwa Zofinga peut aller qui n'a président n'a une valeur, aller qui n'a président n'a une qualité. Martin Fayulu Zofinga n'a pas commencé la politique à outil dans le néant. Non. Fayulu a commencé la politique à outil député national. Fayulu Zofinga en tant qu'opérateur économique. Oh, il y a un professeur, il y a Félix Tshisekedi na kotangiza ye kelasi kitoko. Petit lo makomi mayele. Ndenga zawana. Donc, ce qui est une comparaison entre Félix Tshisekedi na Fayulu. Mkomsu na koya na TV, boluga bokanganga. Po, bokanganga. Bozana ba preuve ko bimisate. Félix Tshisekedi n'a pas étudié. Aza licencié na option nini quoi na faculté nini. Aza na diplôme d'état na option nini. Moi je suis diplômé. Je suis D6. Je fais la pédagogie. Je suis pédagogue, je suis enseignant. Mais moi, il est pédagogue, biologiste, chimiste, électricien, comment on appelle ça, hôtesse,
ou à la hôtellerie, il y en a même pas dans l'identité naïe. C'est au jour de musique tout. De quel niveau musus. Mais na koye bisa ndeko shole. Continue na yo ko finga Fayulu, continue ko finga muzitu. Bozan a raison parce que ozali moyibi. Omoni moyibi azaka munoko makasi. Akobo mape kolo elanga. Ayibi nana batu na elanga batu. Kolo nana lobate. Kolo pouvoir peuple a lobate. Musana ye ko finga boko sambwa. Ye Félix Tshisekedi tata na yo. Tango 2 ans après. Hier, Moko Félix a confirmé dans le monde qu'il est incompétent. Alors, j'ai été bloqué. Un président de la République peut être bloqué. Yo Chole, un président de la République peut être bloqué. Le président de la République a pas rayé le colon à Moussous Azate. Et le président du colon a la Constitution. Oui, le président nous a la Constitution. À part la Constitution, Bisson nous a tiré dans la CA Félix Tshisekedi. Mais lorsqu'il lui dit, j'ai été bloqué. Bon, on a océan, non, Lobani. Après, Yoro Bimananzalo, le Fatih Béton. Béton a été. Je ne suis pas béton. J'ai été humilié. C'est-à-dire béton, on a fabriqué qui a zèle Moramabé. J'ai été humilié, j'ai été bloqué. Bloqué, cela veut dire quoi? Ma banga va tchater, va tchater zèle ou na zèle. Mais yo zo mona ye mutu parce que là tu fais ça le Félix Tshisekedi a le français parler. Na France, ba français ba le français n'école té. Nga po ba ye kusanga ki Congo. Il faut na botama na France. Mais so na botama na bandun, na bandol baka ki Congo. Si Tshisekedi ba koli na ba Belgique, ba koli na ba France, ba o ba benga kango français parler. Même bana na biso na mandako bazolo ba français parler wana. Mais ce que ça français parler ya betide, Chilombo Zali, fin. Peu pour preuve, na yebisa yo monsieur Chole. Chilombo raison pour laquelle Genève be quartier qui est ba coach candidat comme té. Azana CVT. Mokile ko sega Bemba, mokile ko sega Katumbi, mokile ngaya sega Fayulu, mokile ngaya sega ndeko Adolphe Muzitu, bino ba licencié, ba docteur, boya ko tcha qu'il faut follow, o yaza plus même pas de 4. Azana diplôme té, bon matsaye, bino ba diplômé, raison pour laquelle Genève zala qui tribalisme té CV. Et là ko isaye CV. Bino bo finga, bo sala nyonso me Fayulu azaka likolo, peuple alinga kiye, boko finga ina nini. Tu n'as pas un bilan à faire. Merci. Message nanga ezaboi papa. Message nanga ezali ndenge sola azo finga Martin Fayulu. Bande ko bino moko bomitalaka. Bino bo finga ka Martin Fayulu te bo finga ka Jésus. Po Yesu tangwa botama kana mukiri. Mukiri ya liboso ekufi. Ya mibale Yesu tangwa yoko botama. Banganga nzambe basepela kate. Mwana wana botami. Mwana wana botami akoyoko zwa biso mukiri. To sala nini? Mwana wana foto kendo ko boma ye. Yango wana oyo ezotambola timo ya lelo. Président Profi Oyo, à Koko Sakana Martin Fayulu te. Peuple congolais anomaka yete. Bavota kayete, mutu anomaka ye moko Kabila, ndenga mesana muyibi. Ye lukula mesana muyibi. Azuaka. Ye lukula azuaka. Mboka na bango. Ayoko changu na Congo ezongi Rwanda problème ezate ngana na telemia na lobaka pona mabele na ngai pona lobaka pona mabele na ngai jamais mabele na ngai Rwanda baya ko vanda na mabele na ngai mbula na mbula bilanga na bilanga tokabonaka Rwanda bakenda ngai Congolais na tikali. Et puis ya mibale na yako simba ekolo ya baluba bazanga manière na mutu bazana manière na mutu te bakizengi potango ko sala likamu ifoko senga mayele na nzambe ndenge nani profeta nani oyo nani mama oya senga ka Bwania asengi Bwania nzambe yo pesinga Salamo asenga ka Bwania nzambe yo pesinga mukiri nabongisa mboka Israel ebebi sikoyo ngai na kusala ndenge nini nzambe
pesanga bwania bo pesanga mayele na bongisa ekolo mais yo sengi bwania te oza zoba ndenge tata na yo azalaki na moya kufinga Mobutu na butu ale tata Neko ne yeli mbongo basu mbongo bapesi ye mbongo asaleli yango ata iloko moko te ata ikole nakasai atongisi te ata poyo luange atongisi te sikoyo bato ya sofinga bato ya bayaka matanga ya kichekedi bozo finga muziki bozo komonte bozo monte Mobutu nani muzito akufi bosi serikali bocha Mobutu ye mutu asalele bino poyo luange lelo bino bokomi komonte ye akufa muzito akukufa te nyonso bozo sala na komi na suka ngakola mabele na lobi boye na lobi boye mabele akoku na bakoku na biso bato batikila biso mabele mutu atikango oya kenda koko zwango na table ronde ezali kasongolunda panzu ye mutu akenda koko zwango kalonzi azwaka sanduku wa mbongo azwaka sanduku wa mbongo ayaka na ngwawa te asiminzela ke kosala mboka na bango biso atikaka biso aw ngana sala mboka na ngala bandila na ndako wa bandele kalonzi azalaka te bangala kutu bazalaka te ngamoko muyaka ngai nazoloba awa landa ngai papa president Martin Fayulu bona batu oyo yo muto yokilaka bango mawa papa muzito yo muto yokilaka baluba mawa makambo election tozana ngokuna te oye kosala malamboka na biso bakoko bakokita bakosala nyonso oye balingi makambo koyokila lisusu batu mawa ezate tango yo bazofinga yo eske bazobanga yo te lokula bango bazobanga yo te biso pe bana na biso bakosala nyonso o balingi na mingi ya koloba te nana besoin kaka na déclarer des droits ya ngai peuple biso na pouvoir go yonde ba yiba oya biso ya Martin Fayulu comme si président eli mais tozo mona ti lombo makamnyo seza kaka tina te mutuna ye netki kaka nde baliaka bambwa wana donc donc eloko pende eza penate tala na ba wenze biso to ba coopéra biso to bimisa mwa biloko wa plateau tia asalela biso ba wenze te eloko moko te mais comme atiela biso mwa batu moko na nzaba ke na kolanda landa biso na azwa mwa mapapa misatu naza nango tansu ba bénéfice ala ndia mwa lipapa moko mais bakotinda police na kimaka boye bakosutuka bazu biloko wana donc eza pasi pona ye pende eza pasi ye agokufa to ane loko mususu te ya agokufa pa agotika mboko yo susinde yango wana agotika biso pena ne pasi bana mboka to kemba makasi pena na ndenge pena souffrance osakana te so sala ki ba kopi o nde to ba kopeka to ba luka to tangi pe mais ba kopi to sala kamwa chasse ta musuko telemika na bilamba na maboko boy mais police azwa ko bima yaka akanga yo kelti na chasse wana na dossier mo sali wana nyonso eza kozanga koyeba ndeko zwaswe ya police yango nda komisi biso boye ya mutu ya nazaki nango akoloba nde yango wana tolingi toloba pona bana mibali o bazokanga yo zokanga bana mibali okanisi soki bana oyo soki bazate eske ba mama bako voter Fayulu te batata bako voter Fayulu te kaka bana mike mais biso yo zui décision ya kokanga bana oyo mais biso décision to zui yo mama na papa ozana bana no na kati ya ndako soki oyoki na butu ba soda ba ye bosomba ba essence botia na kati ya bandako bosomba ba essence botia na kati ya bandako oyoki na kati ya porte bazobeta porte déjà bo bandako ganga ndako mobimba après kokota na bango bopelisa essence po bango bazana manduki bango bazana bibundeli nyonso biso pe esengeli to sala nini to milengele pona bana oyo soki bazotelengana na kati ya mboko oyo likola kozanga misala yo lelo zo mona mboko oyo bato batondi
kasi bino bato botondisi kisasa oyo bauti na mbujimaiti baza baluba bato batondisi mboka oyo yo sikoyo ozopona baluba ozotika bana baluba bana bato abandundu na bana bakongo na bana bangala na bana baswahili bango wana yozotinda tala kotozo mema bana wana garde bana wana malamu po mokili eza ya yo te garde bana wana malamu bana wana bazonga malamu bana wana base trouver malamu tala kolinga te otondisa makila likora mutu yozo mona lelo eza ya yo belobi ekozala ya yo te 99 jours eza ya yo mais jour moko eza ya nzambe soki ozotambola na mabe oyo ozosala po yo olingi te nzambe yo leki nzambe na bokasi te nzambe ayebi kotanga na suki ya mutu oyo yo tie oza nango na kati ya mutu eloko topesi yo bana wana koto ozomema bango o garde bana wana malamu me yeba ke a part mabe na bino moyibi na bino pona Martin Fayulu kopalangana na yo te ozoyoka eza te ke bana wana ya bajeni bato bakobimisa Martin Fayulu eza bango te bongo baweye yo ozobunda na bana oyo na baweye kobunda na bakoko o bazwa mabele oyo yo kobunda mais yeba ngoke à part moyibi na bino Martin Fayulu na 2023 akozala kaka président olingo lingate tanga papa Etienne Tshisekedi akufaki na pota na lokolo obobengaka héros national okufino na pota na lokolo mwa liso toboki pota héros national ozala pe na Sonia boya matanga bolingo zonga te boya matanga bolingo zonga te zonga ko monsieur Chole matanga esilati yo lingi matanga zo se Félix po kende Félix sekera kokufa te matanga na yo komona ngo te yo zonga na mboka ye to kobengana alors pona ko sili César boy nazo ko interpeller jeune garçon kinois surtout lelo e komi soko za ba paquet minene kolona wana ya Félix na ba policier soko za suki balingi balobi pecho za kolona soki oza moi makasi osala moi box pecho aza kuluna. À l'époque de Joseph Kabila, bana ko salango Etienne Tshisekedi na UDPS balobaki Kabila aza Rwandais azo kanga bana na biso amenyi bango na Rwanda. Chilombo bana na biso zo kanga lelo yo memi bango wapi. Na kabeka mwanga. Bazo kenda ba kabeka mwanga te. Po bana wana batika musala wana et puis nga mwana kasina nga ba memiye il n'a jamais été colonel. Mwana aza kuluna te ba memiye liskolo ya basuki ya ba lox. Nous avons dit que Sali Lox et pas Félix Tshisekedi et Sali infraction. Mais na comprendre M. Félix Tshisekedi a montré que na sil saba jeune na Kinshasa bango nde bazo telemelanga nazo sale loko te bango bazo reverser na longola bango ba kende po ba diminuer to ko diminuer te batumso mona ka to bimaka de fois baza ba wei Félix Tshisekedi mboka oyo okokima yango ezalaki ngai océan na telemi bande konanga na zalaka soldat te naza civil. Mais dans un soldat d'esprit, le monde a qui soldat, mais tellement qui pour l'amboka naie, a tellement qui mboka naie, paye en kufaki en tant que héros national. Nga pena tellement pour l'amboka nanga, naza militaire te, nazali civil, mais ne comme en Congo, forme zate, na forme nios, na koya. Numéro de téléphone na biso, ya WhatsApp ezali plus 243 89 80 37 554. Merci beaucoup.